toloba te kake ebeti susu na matoi ya epai ya to na église la compassion ya Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi a sali sorti to bengango médiatique to prêche anego prêcher to on ne sait pas est-ce que bampesi bamataki na mutu to ndenge nini alobi azali na molimo ya célibataire. C'est-à-dire que Maman Blanche a koufi, elle est partie, la vie continue. Alingi abala naye. Est-ce que oui, c'est vrai, to ebi yango, soki mwasi ya koufi, to pe obala koufi, molonga ni azali na droit ya kobala, kasi kobala oyo Marcelo alingi abala. Ezali très toté. Maman Blanche na la kokusi ata 6 mois te, Marcelo abandi ko se lancer na makambu oyo ya kobala. Et qu'on pèse sa confiance, les sous et pas ya ba maman tonrenini. Boye bitango Maman Blanche a koufaki, makambuna islama ki rapide à kosakanate. A koufi kuna bu, tant que vous la ligo la sima mbalamoko binango koreye. Mbalamoko stade du 20 mai, Tata Raphaël et puis baké ko kunda. 40e jour mbalamoko Pierre Tombal. Qu'est-ce qui a fait que Maman Blanche makambuna ye ekende mbangu ndengo wana kaka na mbangu ndengo wana yango pe pasteur Marcelo alingi abala mbangu tala kunteki tala kumamba toyebi que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi si akufi il faut abala mais na ndenge ya bonzambe est-ce que tant oya kobala ekoki ataki bonzambe te normal moi c'est akufi tant kobala yango wana famille ya Maman Blanche ba tomboki ya kosakana te yango toko yoka bango na émission ya lelo na lingai na lobaboye na kawa na tuka ngai moko nazango d'accord te nazango d'accord te pona nini ezo lakisa tamu place iye Tunasi azalaki na bolingo ya Maman Blanche parce que mobali nyoso soki mwasi akufi 6 mois 6 mois. Après 6 mois, tant que ce soit qu'on mot. Na kobala imbala mon côté, à cause là. Donc, ce que qui veut dire que Azaki déjà na mwasiwana na katia ingomba. Loboti ya Maman Blanche. La yebi ke la yoka ke bokilo nanga moi nanga kufi pas même 6 mois. Mobile ni akun kobala. En tout cas, la kosepela nangote. Et ko sala nga pasi na koyoka mawa. Moi nanga poli na note moi nanga kingo ekata ina note mobali akomi kobala et que ça la vraiment passe problème est que est normal premièrement tous ba bantu et puis tous on a na biso bato mwendo Congo congolais tout le monde tout tika non makambo Bible tous on a na kibomoto moi si oyo bozalaki na yenda komoko oyo chaque fois bande koyoka na lingaka ye j'aime ma femme tout ça okomisi na bandenge nyonso tout bato ebele babande ko se référer na couple na bango parce que bayebeke baza couple o balingani baza couple moko modèle mais moi si akufi yo et ça lit pas même 2 mois pas même 3 mois na petit ce qui dit 3 mois ekoki 3 mois 3e mois yango dokende 3 mois na ekoki te eza pasi koyoka moto akufeli mwasi o esali nano 3 mois te aloba ke akoki na epe kobala po ye akangama na célibataire avant moto azwa décision ya ye kobala aolekisa ba mungo bangonga mibale wana alors bangonga mibale wana bibliquement parlant ba pesi biso tenté il y a pas un échéancier que ceux qui okufeli molonga ni na to moninga na ko vivre ensemble. Il faut observer 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 année, 2 ans avant pour bala les sous. Ba pesi biso ngonga wana te o to observer selon biso ba tout mwindu et particulièrement bah Zaïrois congolais tokanisaka que mutu soka kufeli il faut observer ngonga moko ya mulai
on a yakobala sima pour démontrer bolingo ya zaki nango et pas ya molonga ni nae ou bien pour na ko démontrer na batu sentiment moko je ne sais pas moi de désinvolture. Enterrement il y a 200 Congolais oyo ba bomaki bongo na Goma et pesi pasi salamaki mokolo ya lobby ba Goma tracien ba siliki ba sepelité ba lancer message fort encore ba lobby. On aurait pu éviter la mort oyo. Au lieu de enterrer Batouboy, on aurait pu éviter ça. Le gouvernement a ça l'effort. Maman oya pesi message na ye to kolobela encore na émission ya lelo. Nchi gani autorité wa Congo? Mujirudi yako humanisme shakaenda wapi? Sasa quel pays? Mtu anachungaka maiti yake aizike ndio ajue enda. Mais autorité muzima unaenda unacha maiti unakimbia vraiment. Si vous êtes vraiment un vrai Congolais, vous êtes un vrai Congolais et tu vois plus de 200 personnes on va tenter d'enterrer. On peut décréter une deuil nationale, non? Mais voilà aujourd'hui, les drapeaux c'est normal. Les autorités seulement c'est normal. Tout ça c'est normal. Les gens qui étaient seulement venus, les députés et les ministres pour vraiment d'enterrer. Moi je peux dire non, c'est surprise parce qu'il n'y a pas de communication. Kaka na makambu ya liwa tokende bongo na sanatorium mais pas wapi na hôpital oyo yaya bébé ya kufi. Olie bazwa bébé oya kufi bakende kocha na morgue mais bango bazui bébé oya bomoi bake kocha bébé ya bomoi na morgue heureusement mutu amona ki bébé bogo cha wana azadi ya kufa te oya kufi boche kuna pasi note mabe elingaki eya bosala attention na hôpital et sala bongo na sanatorium tozonga na émission ya lelo na sanatorium lelo na hôpital na sana bébé moko akufi. Bébé moko akufi, bazui bébé moko azana bomoi, bakeche na morgue. Tokende bongo na Belgique précisément na Liège pa wapi mwasi abomisi mobali na ye likolo azuizemi ya mobali likolo kuna mobali ya baye kezemi ezali ya ye tango ya ko découvrir kezemi ezali ya ye te mobali a piqué crise akufi. Ba mama ya Liège balobi kuna Chelsea degré leki ekosa Paka Jumakutu bien. Comment Zemi mobile yaka a supporta kayo malgo fanda kayo moko afuta kanda kwa sala kanyo sa somba ka provision mais voisin kuna a tezemi mobile tanga yebi a piqué crise passe ya ko sakala tête ko zonga na émission ya lelo. 95% des Africains qui sont décédés, ils sont tués par les Africains. Là, je mettais, là, il y a un président africain, entre parenthèses, jusqu'où les Africains vont se trahir entre eux. Jusqu'où l'homme noir ou africain noir a se trahir entre eux. Est-ce que, croyez-vous que si l'Afrique s'unit réellement avec un cœur sincère, mindele bakolonga biso talakutseki talakumamba yango liso peto kozongola awa na émission ya lelo. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. À la mort de Thomas Sankara, il n'y avait pas un seul Européen présent. À la mort de Sylvanus Olympio, les Européens n'étaient pas présents. Sachez une chose, on n'aurait pas pu tuer Sylvanus Olympio s'il n'y avait pas les Africains. Impossible de le tuer. Car quand on tue Sylvanus Olympio, on doit couper sa veine et boire son sang. Si on ne le fait pas, il ne mourra pas. France, Belgique, États-Unis, Nandesko na bozala premier pasteur azokima na Dubai ngao tala mboka boye la tsaba mona mboka boye mboka ya boye ngana zonga na Kinshasa mboka poubelle tala musuni na zodia Kimi. Après vidéo, on a changé de numéro na Kimi. Ciao.
Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tubuswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois mpona kosolola kobeta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek boyebi yango. Chaque fois, nous faisons recours à l'authenticité. Na sepelaka mingi obenga tata Pelende. Yaya, yoti lelo obenga Jeanne, oh Marie, oh nani boetete. Est-ce que aussi yoka déjà française mo comme on aye Sibusisu. Aussi yoka déjà française mo comme on aye Kasongo. To français mo comme on aye Ndosimao. Tete. Nous devons faire recours, tout garder l'identité de Nabiso. Ce que nous avons payé le col à l'Afrique du Sud, à Nigeria, au Coca, moi si, mais comme on a Sibongile, Banamba Sibosissou, Emeka, donc c'est notre culture. Tchoukoumi, c'est notre culture. Nous devons valoriser notre culture. Ce qui doit valoriser en côté, nous devons valoriser en azate. Alors, recours à l'authenticité. Et ça, là, fier, yaya. Toti kana bakombo ba Jean wana ba meta wana ba kingani to benga na bakombo ya mboka. Est-ce que komi benga ngai tata Pelende? Est-ce que tata Mbemba okomi? C'est que bien, voilà. Yambo tokuta na masolo oyo ya pasteur Marcelo yaya epesi pasi ya kosakana te to ko profiter to pesa mbote bongo na suka na mwana. Chasseur d'images, photographe, hier, t'as dit bongo la Bundes, na Francfort, Souka Moana. Voilà, c'est Souka Moana, non? Tata Souka Moana, papa Fisto. Ozobenga Souka Moana, t'as dit Moana Souka Tonente, t'as dit Tata Mukolo, Azo Okendeba 70 ans, mais Boyebi à l'époque, en 1989, on a quelque chose comme ça, Batu, parce que la concours ya photographe, parce que à l'époque, la photo Joël Mbetengi, mais Yende Abimaka champion, na 1980, 80-81. Donc, Souka Moana, voilà, chasseur d'images, Atali Bongo na Francfort, Mbote na yo, Molandi Monene, ya Radio Lokole, ye alingi a offert biso, to a offert biso ba caméra professionnelle, ko ya pour la Radio Lokole, a offert biso ba micro et ko ya pour la renforcer kaka émission la bino et kendaka bongo kitoko. Donc, derrière d'avance déjà, merci Souka Moana, le chasseur d'images, photographe international depuis Francfort, la Bundes. Voilà. Avant de continuer cette émission, mesdames, messieurs, laissez-nous souhaiter un très joyeux anniversaire à Brenda Makoto. Brenda Makoto, joyeux anniversaire à toi. C'est ton jour d'anniversaire, Brenda Makoto, Lia Mela Sakana. Un peu de vin pour la santé. Voilà, Brenda Makoto depuis Kinshasa, côté ya Matongé qui fête son anniversaire. Donc, au nom de toute l'équipe de la Radio Lokole Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, Brenda Makoto. Suivez ceci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
birthday to my favorite motherfucker on the planet, yeah. Happy birthday to you. Love you, Snoop. Happy birthday. Kaka, na rubrique qui a joyeux anniversaire, nous souhaitons encore un très joyeux anniversaire à Cilia Iselona, autrement dit Aigle Jaune, Cilia Iselona, c'est ton jour d'anniversaire, vous comprendre, un peu de vin pour la santé, au lieu moi ngombe moi na madesu na moi bitoyo koto pembeni ote spaghetti pe fufu kaka yo lia mela sakana Aigle Jaune, c'est ton jour d'anniversaire, vous comprendrez. Donc au nom de toute l'équipe de la radio locale et télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi Cilia Iselona, voilà Aigle Jaune, et puis birthday to you. Suivez ceci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my favorite motherfucker on the planet, yeah. Happy birthday to you. Love you, Snoop. Happy birthday. Voilà. Je le disais au début de cette émission, mesdames, messieurs, 200 Congolais, na Goma, je crois, na cas de réfugiés, mais Goma tracé, on pouvait bel et bien éviter Makambu Oyo. Éviter un interpeller. Lelo ezali Goma. Lobby ennemi à cause de Kinshasa to Kosuka ndengenini. Cela veut dire que le gouvernement il faut ça la makasi, à ça la nion surtout pour la guerre à est et si là. To qui déjà tata mo kondia ekolo Félix Antoine Tshisekedi azali ko tambola azali ko meka pour na ko ça la cessé de fait na guerre aux ezali bongo na est ça a duré plus de 20 ans bana msu abota ba ko 20 ans comme jeune fille kaka na guerre. Ce qui guerre oyo esili et ko ça la esengo non seulement pour na ba Goma tracien mais pour na République démocratique du Congo, Mobimba. Alors, suivez les messages lors de l'enterrement. Il y a 200 Congolais au Fakibongo na Goma. Suivez. Nchi gani autorité wa Congo? Mujirudi yako humanisme shakaenda wapi? Sasa quel pays? Mtu anachungaka maiti yake aizike ndio ajue enda. Mewa autorité muzima unaenda unacha maiti unakimbia vraiment. Ini kujimonke na shie mnachunga wengine bakufe. Mukie twala ma $50,000 ba mwizi. Muko na imprimer mapolo juu ya kufanya igere cha kwa fond de commerce. Unaleta haya sasa une honte. Comme si on va considérer. Voilà comment on tente d'attirer les gens. C'est comme s'ils ne sont pas considérés. Et la question que je me demande, est-ce que Goma vraiment est considéré? Goma vraiment est considéré. Plus de 200 personnes, on l'enterre d'une manière primaire. Voilà toutes les autorités, voilà. Maintenant les autorités de votre tour dans l'Inde. Maintenant voilà les gens. On a tenté d'enterrer les gens, peut-être les croix, ça ne confond pas avec même le cercueil des noms comme ça. Est-ce que vraiment on peut enterrer un peuple congolais comme ça? Comment on entend les gens comme ça? Les moments qu'on a tenté d'enterrer le peuple congolais, les gens passent la nuit dans les hôtels, aller manger, aller vivre, tout ça. Est-ce que si vous êtes vraiment un vrai Congolais, vous êtes un vrai Congolais et tu vois plus de 200 personnes, on va tenter d'enterrer. On peut décréter une deuil nationale, non? Mais voilà aujourd'hui, les drapeaux c'est normal. Les autorités, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Les gens qui étaient seulement venus, les députés et les ministres, pour vraiment déenterrer. Moi, je peux dire non, c'est surprise parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Vous êtes un journaliste, il y a vu des communications? Est-ce que les gens ont parlé? Vous êtes un journaliste, la question moi je te pose aussi. Comme un journaliste, il y a vu des communications? Il n'y a pas de communication. Siyasikika sana kuona 200 personnes banapasha kufa. Gouvernement ike bantere shindo ata déclarer deuil national. Kazi yao ni kuimprime, banafika kujenose hapa kumakaburi, banaacha maiti banakimbia sha batenda danganya Kinshasa. Aseme balikia zika watu. Sha tuna comprendre que gouvernement iko complice. Biko pale juu ya kufanya igere cha kwa fond de commerce. Tunachoka kila siku kwa nazika bandugu yetu. Imagine makuta yenye ilikuwa decrease juu ya kuimprime zima polo za watu wote baba na vala. Kila siku itakuwa hivi, amone kama isha kwa kope gouvernement kondani. Tunachoka, tutaki, tunataka wakimbizi warudie kwao. Warudie kwao, hata biko na kufa kila siku muka. Ili gouvernement gani tunateseka, tunachoka. Na hôpital
hôpital sanatorium yaya bébé akufi kasi olie bazwa bébé oya akufi bakende kocha na mort erreur babosani bazui bébé ya batu ata vivant balingi bakotisa ye na mort heureusement bato bamonaki yaya mais bébé wana boke na ye wapi otokocha na mort na mort de bébé asa ya kolala akufi te oya akufi botiki nde ebembe awa quelle imprudence toloba nini na sanatorium ekomi danger toke na sanatorium te yaya bébé à vivant au bébé oya kufi to akufi te et puis bébé oya kufi bo sanksi na bébé o balala nini et pe simbilinga minga osakati yaya ozana bébé na yo boti sika na hôpital le ça na sanatorium mais quel n'importe quel hôpital zalaka na bébé na yo po mabe ekoki kokoma est-ce kokomi landa explication ya concret expliquer brièvement comment est-ce que bébé a kufi bazi bébé à vivant bata na mort ezali oubli moko grave ya kosakana te tala lelo na sanatorium lelo na hôpital na sana bébé moko akufi bazui bébé moko azana bomoi bakeche na mort tala ba degezo sama na hôpital wana bato siko bébé na banga zaki na bomoi bayeba mais bébé na bisote barandi mbangu na mort kuna ba récupérer bébé o abomoi baye nzambe na ngai Nzambe, tala danger. Pourquoi? Parce que le médecin directeur wana engagé na bateau, engagé ba kwado, engagé ba électricien, engagé na bateau ya domaine en santé te. Donc mutaika bébé akufi azui maman akene na mort. Trouble bimi na hôpital ti balandi bébé yabo moi na mort. Mais nous sommes dans quel pays? Pour interpeller notre médecin directeur wana va ba danger mususu eza. Na ebisibino na ba dossier na ebele. Ba hôpitaux nyonso tout oyo la vie province à Kinshasa boy ba kelis na ngezali yaya esalami bongo na Liège na Belgique pasi ya kosakalate Liège mboka moko kitoko ba ndeko ya Liège mbote na bino tata Sedek akozala bino pendant 7 jours na Liège kuna est-ce que komi c'est que bien to ko vérifier masolo belé ba mama ya Liège mbote na bino bolinga ka radio le kolé masolo et belé à consacrer donc très bientôt donc on a pendant 7 jours na Liège et kozala kitoko mingi kasi di solo Liège mboka kitoko mais ma solo zo makuna ezali ya malamu te balobi bandeko ya Liège est-ce que c'est vrai ou c'est faux ba jeune fille ba maman na Liège bango nyoso te mais la plupart bazaba supporter ya Chelsea koleka kutu paka juma est-ce que komi qu'est-ce qui s'est passé ya makambu oyo tozoko lobaka tongo midi pokwa ezoko pesa mutu ko soya ko sakanate yaya jeune fille azalaka na appartement na ye na premier niveau azana chérie na ye o ayaka a supportaka ye afutaka ndaku asombaka mwa elamba mwa provision et conso officiellement yebike bato bayebike wana mwasi ya ndeko songolo nzoka tangu ndeko songolo akendaka voisin ya likolo pe akitaka na se yepe alembuma na ndenge na ye est-ce que komi pasi ya kosakana te est-ce que ezalaka difficile bwebisa ngai pona kosalaka na tonton moko bino bodinga kaka 2 3 4 na ndenge nini po esala nini pasi ya kosakana te okozola confusion et akate eye ndeko mwasi akomi na retard et puis si passe tango akomi na retard ndeko oyaka oya supportaka ye asalaka nyonso pona ye évidemment il était trop sûr avec que oh mwana ngai et puis mwana na ya liboso na vie banda abotama yaya tango ba ko découvrir boye mwana wala zalaka ya yete azalaka nzoka mwana ya tata oyo ya deuxième niveau yepe aliaka mbuma na ndenge na ye pasi ya kosakala te ndeko bali oyo akanisi ba dépense ya sala pona mwasi wana ba dépense ya salaka jour wana kutu ayaki na provision ya kosakala te tango atimbeli ke batimbisiye ezali ya yote papa a piqué crise il n'a pas pu résister il a succombé à Koufi pasi mwasi o na Liège abomisi bobali ya batu dikolo ya zemi oyete landa les jeunes maîtres oya kena ko sala investigation kuna a expliquer yango talanan. Bonjour la famille Shindikana jeune maître fils de l'homme bandeko a toi na Liège tala Liège ndenge kenda mayoyo ekenda ti Hollande otala ndenge zale ide balé teme et la canal bachango awa atwa likola ponto okende bandeko na ngai mais là comme on a remarqué awa na Liège bandeko mibali ebele na Liège awa
baza ba célibataire basi baza te pona basi kindumba eleki bandeko na ngai mibali balingo bala basi te awa na Liège botala bino moko les gens qui togo ils a vrai ville mais banoko ebele tala botala kanenge zali batonga ngo très bien bandeko na ngai trop bien même kuna bangandeza wana bato batofanda mais basi ya mboka oyo nde koteki ndumba bandeko te Belgique mobimba bandeko koteki ndumba ya basi ya mokili mobimba fande awa na Liège koma yo mwana mwasi ofandi na mobali bozaka na mobali bien nzoka na étage ofandaka na deuxième niveau oza na jo mususu soki jo wana ye asali provision ozo kabola yango na jo oya yo ya niveau ya likolo bandeko na ngai mibale ebele awa na Liège bazo souffrir fort pona makambo basi bandeko po basi ya Liège kindumba kilbotala ndenge vrai mboka ezana ti bato ya tourisme yango ebotala mais basi nde kote kindumba bandeko na ngai en tout cas l'équipe Belgique mobimba na kindumba basi ya Liège bandeko na ngai bokeba yo ndeko uti Afrique batindi yo awa na Liège oye awa keba tango ozwa mwasi poza la maele o jeune maître alobaki te Liège yango bandeko botala na okita kutu boye botala ana sa likola pont eza kitoko fort bandeko na ngai en plein été na sepeli vraiment naza ko sepela mais mibali oyo soki obwaki ngunda batindo na Liège zala maele tango olinga mwasi po basi ya awa bazana kindumba moko ya kosakana te talaka mwasi azwi même na zemi libumu plein banyikie batondisiye et pas voisin na ye na deuxième étage ya za na premier étage mais jo musu muto yako sa provision bazo kabola na jo o mususu wana donc moi ça zo bilo mobali mususu azolia yango na mobali oyo basangana kana ye bazaka na étage moko mibali bozala maele nga pesa ka bato ba conseil tout en pleine Liège yango yo jeune maître alobaki te bokeba j'ai dit je vous remercie. Bonjour la famille, Shindigana, jeune maître, fils de l'homme, toujours propre comme d'hab. Malgré les autres, leur but c'est pour me salir, pour moi c'est pas un problème. Je me suis déjà habitué d'être sali. Ça sert à rien de faire un combat que tu ne gagneras jamais. Dieu n'a jamais vieilli, mais l'homme vieillisse. Bande konongai, bana basi ebele na poto awa, balinga kamibali oyo balinga bangote. Na hebdu za phénomène na poto. Mobali olinga mwasi na ndenge ya sincérité mwasa kolinga ete mwasa kolinga nde mobali oyo azo memelaye ba buzoba basi ba komela politique moko bandeko koleka même ba politicien ya Congo ndeko moko ya mwasi alinga ki mobali wana asela ka tout salaire apesa ka ye babiloko nyonso tout ba provision asala ka tout na Liège bandeko na ngai nzoka la fille abimakana voisin azaka na deuxième niveau. Si mobala yaka wana kotika ba provision azo kabolango na jo wana ya likolo bandeko na ngai. Et ko sala ke moi sango zaki na tala bassin munelo ko la bobila dawa noko ya likolo akokita anyiki ya chezemi plein bandeko. Na ko cha chezemi ahebisi sikoyo ndeko oya mobali yaka keno akomi na zemi na ye voilà. Ndeko mobali asepeli akosakana te poza ko bota ya liboso nzoka zemi ya mutu mususu likolo bandeko na ngai. Mobali akokite bandeko apesa ka mwasi nyonso tu. Mwasi akomi en terme jour ya kobota bakotisi mobali oyo ya likolo voisin nde assisté place mwasi azobota. Ndoloso mobali oyo ya congolais asela ka mwasi tu baboyi ya kota. Aluki alandela tu na hôpital ba ebise ke non yoza papa mwana te mwasi papa mwana nde ezali oyo wana. Mobali akokite akake sur place na hôpital bandeko jo akufi. Na poto makamweleka ebele. Bana basi boye baka ke na poto awa
totambolaka na ba stress ba biloko ebele ça fait mal kota la mutu oalinga pe na bolingo ya solo asela ka yo tout mena suka obetie machette na mutu na sale vidéo oyo pour la interpeller bana mibali tout na ba obozoya potosika bokeba basi ba leki ba politicien ya Congo na politique Roger Maître Lobakité na sale vidéo ka pour ko kebisa bandeko tout là qui a salpi tardé na pe pambote na ngai na 100e dan la femme de l'homme la main de Lissi, Mardoché, Aurélie, Oliviera, et VF, et n'a pas symbole de type Bocana de Bruxelles. Type Bocana de Bruxelles. N'a pas symbole de Karine Maël, le plus Canada Toronto, Dan di Ciel, Eli Wabasantu Fumu, Yaminik, Hippo Kenzo. N'a pas symbole de Didier Tsumbu. Les patrons de l'établissement DTLC, Namatadi, ça parle plus trop Shindikana, jeune maître, fils de l'homme. Plus de 95% d'Africains qui meurent tués par les Occidentaux, mais en réalité, ils sont tués par leurs propres frères africains. Là, je ne veux pas parler de président. Le président Mingi Oyo, Koufa, na Afrique, yaya soko landeli yango balbano, Mindele babomi. Est-ce que Mindele nde bayaka ko bomba président wana, to ça la kaka ba frère na biso africain de babomaka et pas ya ko sakalate. Alors, na makambu ya boye, bozo linga to ça la Union africaine. Union africaine existera déjà que moi j'ai na considérer raté parce que pourquoi je ne considère pas ça? Est-ce que preuve quoi que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité? Bah trouver après Zoawa en Afrique. Afrique, savez-vous que l'Afrique peut vivre sans l'Europe, mais l'Europe ne peut pas vivre sans l'Afrique parce que scandale géologique et minerai est bongo en Afrique. Mais comment jugez-vous que l'Union africaine est sponsorisée par l'Union européenne? Dans l'Union européenne, experts, soit des experts européens, pardon, dans l'Union africaine, soit des experts européens qui participer. Est-ce que dans l'Assemblée de l'Union européenne, les Africains qui moi je suis contre tout ça. Nous devons nous réveiller. Ceux qui président Moko Afrique, Azui Makambouya, mais Azui conscience, le jeune président Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que je salue en passant, même le président du Gabon, le Gabon peut être bien, le jeune président, il va corriger Miko na bango. Alors, pour éliminer. Alors, pour éliminer le président africain, il faut passer par Mindel Bango, il faut utiliser même président africain. Même Africains noirs pour nuire dans des vous savez ce qui s'est passé dans Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, comment on a été, mais utiliser président Moko Songolo et Mboka Moko Boye à Kende Kotalaye. Tant qu'on a Kotalaye, tant qu'on a président Azongi bombardement et vous savez ce qui est arrivé dans Muammar Kadhafi. Pourquoi les Africains tuaient vos propres frères africains? Pas si. Suivez ceci. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. 93% des Africains morts sont tués par des Africains. À la mort de Thomas Sankara, il n'y avait pas un seul Européen présent. À la mort de Sylvanus Olympio, les Européens n'étaient pas présents. Sachez une chose, on n'aurait pas pu tuer Sylvanus Olympio s'il n'y avait pas les Africains. Impossible de le tuer. Car quand on tue Sylvanus Olympio, on doit couper sa veine et boire son sang. Si on ne le fait pas, il ne mourra pas. L'Européen ne savait pas ça. Donc, retenez ceci. Laissons les autres tranquilles et prenons notre destinée en main. Il n'est pas possible que l'Europe vole 1 litre de carburant en Afrique s'il n'y a pas la complicité des Africains. Il ne peut pas rentrer en Afrique. Alors oui, c'est nous, Africains. Nous cessons de nous entretuer. Nous cessons de nous lapider. Nous cessons de nous attaquer les uns les autres. Si nous nous mettons ensemble et nous commençons par consommer africain, si je commence par manger le riz africain de très bonne qualité, si je commence par manger les fruits, les jus, les légumes de l'Afrique, si je commence par consommer les tenues africaines, si je commence par consommer africain, si je commence par épouser africain, vous imaginez, l'Afrique va être le premier continent où non seulement le continent est riche, mais le sous-sol est riche, le sol est riche, mais les hommes aussi seront riches et très riches. Coach Polo, ne pensez-vous pas que le fait que l'Afrique ait été longtemps pillée, volée, soit en réalité à la base de la pauvreté de l'Africain? Non, parce qu'ils ont pillé,
Mais malgré tout ça, ils ne sont pas plus riches que nous. Allez me trouver les réserves de pétrole de la France. Allez me trouver les réserves d'or, d'argent de la France. Souvent, on dit que les pays africains sont endettés. Ça me fait tellement rire. Regardez le taux d'endettement des pays africains. Regardez le taux d'endettement de la France. Regardez le taux d'endettement des États-Unis d'Amérique. Regardez le taux d'endettement de ceci et cela et vous comprendrez. Non, non. L'Africain n'a jamais été pauvre. Donc c'est important que nous comprenions une meilleure gestion de nous-mêmes, une meilleure gestion de nos relations, une meilleure gestion de nos ressources et surtout que nous cessons de pleurer. Dans ma vie, je n'ai jamais vu une victime réussir. Alors si nous continuons de jouer la victime, au lieu de prendre notre vie en main, au lieu de devenir l'auteur de notre vie, nous allons continuer par être en retard. Mais si nous prenons notre vie en main, nous allons tout gagner. Les Européens sont venus piller l'Afrique. Ça n'a pas empêché Dangote d'être riche et de parler d'égal à égal avec un chef d'État européen. Lorsque le chef d'État européen, américain et autres veulent rencontrer Dangote, ils le font avec respect et considération. Oui, l'Africain peut devenir riche et commander le monde, mais cela suppose que nous nous regardons nous-mêmes, que nous changeons nos habitudes, nos hypocrisies et qu'on commence par consommer africain, acheter africain, épouser africain, faire la vie, faire la fête, mais en africain. Et je vous Yaya toso la sika makambu ya Marcelo Tunasi epesi ngai mutuko soit Marcelo Tunasi yazali bongo visionnaire église de la compassion tokozongi na makambu ante to yebi ndenge église de la compassion e bandaka batu baleka baike awa kotalisa misusu baduta na nationalité ya papa na ye so pe ya mama na ye mais il est congolais ndenge bandaka mbongo oyo ya sala compassion ba polémique ebima ebele ce qui mbongo wana utaki wapi mais on va pas rentrer dans makambu wana mais ce qui est vrai Marcelo Tunasi abala ki mwasi na ye mama Blanche Tunasi oyo mwasi bonzenga elengi ye mo kana ko kumisa ya na BBL naturel BBL ya baluba c'est naturel ba mibali nyonso tu bazwa ki exemple to koma ki kolinga bala na exemple ya pasteur Marcelo basi na bandaku ba koma ki ko yebisa mbala bango ah boni boyeko la nata exemple ya pasteur Marcelo exemple ni ya pasteur Marcelo degré bale ko kumisa mwasi na ye mama Blanche mutu moko andima kiteke le pire ekoki koya ba mikolo mike avant mama Blanche akufa awa to ebite ya pesi ka mutu ko soit to bandi ko se réveiller yaya to bandi ko se réveiller oh non mama Blanche ndenga aliwana ye ndenga aliwana na tongo na lisanso me la café na ye aso me la tina ye na linga kala tout mon la kaka na ju café na ju lipa na botoli yango asilika kaka asitanga osilika wana ngai sala nga bien sala nga ba sa fefele ba eloge et pas ya mwasi na ye et pesa ki kimia et pesa ki confiance ba mama ebele ba linga ki pasteur Tunasi na geste wana ya kokumisa mama Blanche oui c'est vrai à ça la BBL à ça la T y a pas de problème akena ki Turquie bien portante entre parenthèses mais akufi azongité to kozonga ba détail wana tango akufi to yoka ki pasteur Marcelo oyo kuta na base même ya conflit na ye na ya Denis oh lelo ya Denis a se retrouver libande ya mboka pona liwe ya mama Blanche na kolika ke soki ya Denis ya mama Blanche pardon akufa kité ya Denis alingo sa libande ya mboka te alors les gens ont compati na pasteur Marcelo na liwe ya mama Blanche na décès ya mama Blanche molonga na ye ba ya Denis osali bongo pona nini yo vraiment mutabungisi mwasi na ye molonga na ye ozo clouer sundengo wana évidemment ya Denis n'était pas seul mais tellement ya Denis azali leader d'opinion ndete ya mubeso eziki mama oyo kauka ekosa nini ya Denis abi nga Denis laisse na mon insécurité allez tout la mwisi ya zaza abila ke ne kopema po mabe ekomati pona nini mama Blanche mais eloko moko ekamwisi biso to badi kozonga na ba révélation ya mama Blanche akufa soki certain soki samedi to dimanche na habité soki ben lundi mais ba annonce biso ke mardi mama Blanche akufi tango to sala ke mama Blanche akufi lobi yango koro yemba la moko oh vitesse ya nini koro yebe semaine waka mbala moko stade tata fa ba cette décoration makamule surtout lobi so même jour wana le mbala moko ba ke kokunda mama Blanche rapidité ya ndenge nini wana ekamwisa ki batu na rapidité wana ekamwisa ki batu ya kosakana te mais todozaki yango parce que l'argent parle bino asala mbongo la ye ba misusu ba umelaka pona mbongo wa kundezalité ya kosala ka ba umela meye azaki na mbongo na ye ya pas de problème kunda mama Blanche 40e jour ka ba
Yaya Mbala moko Pierre Tombal et Sili yaya avandi atatu un mois te tomoni pasteur Marcelo azongi na chair na chair abandi ko tout va bordir pourtant maman blanche azalaki la bomoy prédication la nini kaka moi sinangai maman blanche moi donc à combien côté maman blanche idolâtrie si soit bien idolâtrie mais si soit le normal à sa moi sinaï le kamuta ko kumisa ndengo wala kastango akufi yaya tala kaka bana maman blanche akufa makambo oyo Marcelo pasteur Tunasi ateyaka et comment ba nonsense en anglais nonsense. On a moto, mon jeune fille, on a mata moto na garçon, garçon, ceux qui chauffeur liboso, ceux qui paye, ouais liboso, yona katikati, mobile na sima, bozo denda, bozo tigwe, obangate, oh libende, un père oye, n'importe quoi Marcelo. Yemo kotanga zongaki aya bandi koloba bomoni internet lali ezate pour Marcelo le belo montagne na tout abordir à tout bordir aller internet et zongi na mouvement pasteur Marcelo wena yo pasteur Marcelo mutaba bes mutaba bordir alingango alingango Marcelo alingango tout est Marcelo bordir alingango Marcelo et ça pena songo Kasongo pe Moïse mutunanga wana alinga bordiro wapi yeta bo sa ile miso bo tout azo sepela makasa azo sepela oki ya kuna tini image mo atani nga image abi yaya tala image ona sali ela kima na benga ngoni na Dubai bata ba bordir balinga bus na usona nyo azo kamatana na tumba onanyo walesa yaya ba pasteur balingi succès balingi koyeba na koleka kutu biso influenceur yaya koleka ba musicien abandi côté avant makam oyo yaya ebima ki internet awa ba bes o pasteur Marcelo alinga bala film ko ya théâtre koso kuna ya fanda ki nie et pesa ki polémique ya kosakarate tiye moko alika ki ne ngam ba bes abinom tu vas créer un compte sur Facebook, il y a comme Marcelo, un compte, il y a Marcelo, mais il y a une page à Marcelo, bisognon sur tout au ebi yango aloba ki yango. Soki na ina bala, boko mona yango na page na ngai na koloba. Yaya, abanda ki ko préparer bisote. To la ito na muke boye, ya minene kwei. Marcelo, na sakibino ye na chair kuna après liwa Maman Blanche a commis côté habité à Tia. Est-ce que Maman Blanche à côté de la carte, il y a pasteur Marcelo, à le bateau de Nini. Si tu as un oh non, il y a un liora, à ça, molima célibataire, à Botama célibataire et consort. C'est-à-dire que ceux qui vous disent que Maman molima célibataire, dans des mois célibataire, cela veut dire quoi? Qui te dit que tu étais célibataire? Au cela qui marié, moi si à Koufi, au tika les célibataires. Oui, c'est vrai, Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que divorce et salamaka. Seul moyen oyo soki moi sina mobali bakabwani divorce et que mobali akoki bala moi ça ko bala ezali ka soki moko na bango akufi oui toyebi yango mais par respect des morts Maman Blanche akufi yaya pas même 6 mois pasteur Marcelo abandi ko makambu ya libala. Azana des mois célibataire et qu'on a préparé bisonini. Pasteur Marcelo alingi abala. Atabino moko. Ce qui a ce oui c'est vrai. Pasteur Marcelo il faut abala naie. Pour Maman Blanche à sa koufi accueilli oui. Mais par respect. Asa quand même leader d'opinion. Asa mutu oyo pasteur Marcelo osa mutu oyo batu ebele balandaka à travers yo opesaka ba maman espoir. Au pesaka ba maman espoir au comment qui exemple à suivre ba maman ba comment ekoloba na papa bon mona rané pasteur Marcelo comme ça Maman Blanchité to comment ekolanda yo to comme ça ba maman pendengo mais tu as dessus tout le monde ba maman ba commis dessus ba commis confus mutu oyo a pesaki bango espoir a tourner Kazakh a pesi bango mukongo alingi abala pas même 6 mois. Et là, on a poussé pasteur Marcelo à Bala. Ce qui est aligné à Bala, ça veut dire que moi, si on a Bala, n'est-ce pas? Parce que ça veut que moi, si on a un bon, tu supposes que moi, si on a un matanga, il y a Maman Blanche.
moi ça kitoka salaka wa alani moi shodo pendant que matanga ezali yo comme coureur de jupon tala kuntseki tala kumamba Marabes a koufi, ça n'a même pas 6 mois, n'est-ce pas? Donc, yo, on matanga moi si na yo, on m'a dit qu'on l'a moi si on a. Ok, ils ont dit matanga ti, ils ont dit 40 jours, 1 mois. Donc, après 1 mois, au moins que moi, ça on a pierre tombal, au moins que wapi pour Hollandaye, au Lingobala. Tala kunseki, tala kumamba. Ceux qui ont déclaré, oh, donc cela veut dire que Bobanda qui n'a moi si on a bandakala, Mama Blanche, ça qui n'a ndaku, mais ba jonglage pe libanda, au bandaye kosala yango. Tala kunseki tala kumamba soki obanda ko sala yango siko okopekisa ba fidèle basala yango pona nini est-ce que komi pasteur Marcelo Tunasi to sur la pembe oza radio lokole yo za leader d'opinion moto na nzambe fonctionnaire à vient nzambe vient Marcelo tu ne pouvais pas ko bimisa ba phrase wana même si oza une intention en côté olinga ki omeka mais aussi ici ba maman espoir zelo komona ndenge bato ba ko se désabonner na chaîne na yo ndenge bato ba ko kima pe entre parenthèses peut-être l'église na yo parce que ba comprendre en côté oh ndenge ni pasteur a kufisi moi sika siko atkeli veuf alinga ba la ka siko akokite ba pesa kata ton Ata une année, même si une année, ça moi moukié. Au péché ata une année. Yo pas même 6 mois, on m'a dit que le makambouane ya kobala. Cela veut dire que bolingo zaki mama blanche zaki le kuta, vous devez faire semblant et surtout tant que mama blanche a kufaki, ezalaki na spéculation, to yamba ba tu yamba ke na mark awa, ba nganga nzambe, ba pasteur, ba prophète, même na ba spirituel. Moi je me rappelle dans les kamoko kuma nzambe tu alobaka awa. Bozela mutu wana ndenge mwasi akufi ndenge wana akoumela te akobala nkumu manzambi te yo alobaki yango alobaki akobala kala mingi te peso ka bali mwasi yango pe akokufa apesa exemple est-ce que boyebi musicien moko boye oyo azalaka soki abali mwasi akufi est-ce que bokomi est-ce que bokomi pasi na motema ya kosakana te yaya epesi ngai mutu koswa etuki motema ba fidèle ata kutu na bonzambe te soki tozwi yango na ndenge ya kimukili ata ba pagano ata na village yaya excusez malamu mwasi akufi pas même 6 mois pas même 4 mois pas même 5 mois pas même 5 mois mbala moko mobali alingi bala okozwa yango ndenge ni yaya to fungo le téléphone na biso to koyamba moi 2-3 appels na simamo to koyamba nku manzambi teyo a expliquer biso azonge la biso ye amonaka nini pour lo bakye bomoni pasteur wana moi na kufi kala mingi te akobala et biso ka bali moi si anga ko kufa lisusu yaya soki bani mabala yaya moi si ere yango yaya bokata partout botindela ye soki obali sikoyo yo pe okokufa ngam na robi yango te eza na émission na biso nkuma nzambe te onde alobaki yango boluka ito kolwa bay awo ayesuke biso qu'est-ce qui s'est passé na yambi po na bino maman Nene je signale que maman Nene azali bongo na Afrique du Sud ye alinga intervenir en ce qui concerne entre parenthèses si et seulement si motu nezali moko maman Nene soki ozalaki na famille ya mwasi ya Marcelo Tunasi Mama Blanche et que oyoki pasteur Marcelo alingi abala okozwa yango ndenge nini soki pozali côté ya mobali ya na yo toleki na yo mwasi akufi pas même 6 mois alingi abala okozwa yango ndenge nini Maman Nene balobomboka yo. Papa Fiston, bonsoir Papa Fiston. Bonsoir Bayambina Radio Lokole TV. Na lingai na lobaboye. Na kawa na tuka ngai moko nazango d'accord te. Nazango d'accord te pona nini? Ezo laksa tamu place Iye Tunasi azalaki na bolingo ya Mama Blanche. Parce que mobali nyoso soki mwasi akufi 6 mois. 6 mois. Après 6 mois tango susu akoki kozwa mutu. Na kobala imbala moko te akozela. Donc soka salelo kwa ndenga ce qui veut dire que azaki déjà na mwasi wana na kati ya lingomba. Oh. Zomona.
Alors pour ngai na kawana tuka na ko telemelango eza malamu te eza même cas na mutu moko aza na 100 ans na mosani na nzambe soi-disant maza mutu ya bangala te mwasi akufi akokisi ata 3 mois te yepe azwi mwasi mususu abali ngai moko pe namonaki yango mabe donc na bakaya ndenge wana ekoko osepesa même famille ya Mama Blanche te soki ngai nazalaki na famille ya Mama Blanche na kotelemela yango Ogoté Borosala Nini. Ogoté Borosala Nini parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, la bouna sa koufa ki na ye, il faut la continuer vivre nga. Oui, on continue vivre na yo mena ndenge wana te. O bala mbala moko kotsa mwasi ou bien non sangwe pa bato. Mais ye moko pe faza na kilo quand même atala ki bana na ye bazawa na donc kalingi bana na ye te. Ngi bana na ye te. Bande ko mwasi bazali ba maman et moi c'est Azali après qu'on quitte la balle. Un message d'un pasteur Tunasi Marcelo Autara sur le binaini. En tout cas, on va pasteur à décevoir ngai. À décevoir peuple congolais. Parce que le modèle auto bandé ko zulaya en tant que serviteur de Dieu to yeba kite ka ko sabilo kwa ndengwana. Attention iba sentiment ngo eleki ndeni okoko surpasser yango. Ozomon okoko surpasser yango. Akolo batete ke azo se sentir seul parce que abandé ko prêcher sur Maman Blanche. Abandé ko présier ndeki to ba ke azo ko présier nini ko louer ko kumisa. Azai ko louer. Idolâtrie. Louange wa nekwat. Louange wa nekwat. Donc nous sommes au benga ngoza ba mascarade. Alingaki mwasi na été. Yango na lobi avant dana nase a raisonner. Ce qui a solo penaza mosali na nzambe a raisonner. Ozomona. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention maman. Hein? Merci beaucoup papa. Voilà, c'était Maman Néné depuis Afrique du Sud. Toke Sika Boye na Maroc, toujours na Maroc. Ndeko moka benga so partir Maroc. Maroc nani Maman Eugénie azali na Maroc. Alingi à intervenir en ce qui concerne si seulement si makanisi yakobala ezali bongo epai ya pasteur Marcelo tosi Maman Eugénie na Maroc bandeko ya Maroc mbote na bino papa lokole tata pelene alela bino fort ba mama ya Rabat et puis ya Maroc mobimba Maman Eugénie mbote na yo mbote papa fiston. Voilà, yo zali mama mukolo oyo okoki peut-être kozala baboti ya Marcelo topé ya tunde ya Maman Blanche kake kwei soki ozalaki na famille to mama ya Blanche oyo ki sika boye Marcelo bokilo na yo alinga bala pas même 6 mois même si c'est une année eko sala onengeni mbote papa fiston mbote bandeko nyonso bazolanda biso na radio lokole ndenge papa fiston alobi na kopesa ngo na dévolé vola liboso soki ngai nazalaki moboti ya Maman Blanche nayebi ke nayoka ke bokilo nanga mwana nanga akufi pas même 6 mois mobali ne akomi kobala en tout cas nakosepela nango te ekosala ngai pasi nakoyoka mawa mwana nanga poli nano te mwana nanga kingo ekata nano te mobali akomi kobala ekosala vraiment pasi nakosepela nango te wana premier volet. Deuxième volet soki natali na ndenge ya liloba ya Nzambe ezali kote ya biso na mokanda ya Sira 38 verset 16 à 22 lobi na biso soki okufeli moto lela ye ndenge ekoki kunda ye sala matanga epui bosana ye parce nzela oyo akei yo mpe okokende. Donc mpo na ngai en tant que mondimi to en tant que chrétien catholique parce que nga naza catholique nalandaka makambo ya ndenge bible elobaka na biso. Bible elobi na biso soki okufeli moto lela ye ndenge ebongi sala matanga na ye ndenge ekoki salela ye tombo mpe bosana ye mpo ndenge akei wana yo mpe okokende kokanisaka ye lisusu te parce que so ozokanisa ye okopesa ye esika te epai akei.
ndenge Bible lobi na biso na mokanda mwa siracide soki moto aza na Bible to akokozwa verset ngo nsima kotanga yango eza na Sira 38 verset 16 à 22 donc elobi na biso bongo mais soki lelo mpo na ngai so natali na ndenge ya kimondimi ya Nzambe na ndenge ya liloba ya Nzambe c'est normal pasteur Marcelo abala parce que atikali na bana mobali akoki mpe azala célibataire te oyo mpe asalaka lelo gauche lobi droite tomi abala mwasi moko oyo bana bakoyeba kovanda na stable mpona kosalela liloba ya Nzambe comme aza soi-disant pasteur. Donc Maman Eugénie eza nango problème te soki pasteur Marcelo Tunasi alinga bala na moins de 6 mois ndenge lobi na Bible lobi kuna soki mwasi akufi bosana ye bolonga na yo zwa mususu doki eza nango mabe te na temps oyo soki alinga bala eza problème te na ndenge Bible lobi na biso na ntango moto asali matanga na ye a respecter asaleli etombo eza problème te. Donc soki ozalaki mama ya mama blanche donc ndenge oki boklo na yo abali ngo ça problème te hein. Mais nakoloba nini nakoloba eloko te ata na boyi eza volonté na ye nakokanga ye te. Ok soki ozalaki mama ya mwasi oyo Marcelo alinga bala après mama blanche que mwana na wa alinga bala mobali moko mwasi auto kufa ça fait qu'à 3 mois ma BPT hein te nande eza bon il faut tala pe contenu ya liwango que ça soit circonstance oyo que ça soit circonstance oyo mwasi akufeli mais eza liwa mwasi akufi yango na lobi soki yo zalaki mama ya mwasi oyo bangba bala ke mwana no alinga bala mobali moko mwasi auto kufa esalika ba 3 mois mabete te wana pona ngai mama ya mwasi nakosepela pete nakosepela te mwana ngai moninga auto kufa kasi goyo yo ke kokota libala wana atuka na kosepela nango te na kozala d'accord nango te ke mwana ngake kokota na libala o mwasi akufi mikoleleki na te moninga akufi oyebi ni akufi te omoni yo wela ka mbongo me tango kokende kuno kokutana na o kuno komo regrete comme de la l'état ko la ngai na kopekisa mwana nga bala mobali wana te. Voilà, merci beaucoup maman Eugénie. Je rappelle que aux en Rabat na Maroc. Merci beaucoup maman hein. Merci papa nzamba pambola. Voilà, et c'est libre opinion, voilà, et ça opinion ya maman Eugénie depuis Maroc. Voilà, to que nesika boye na Kinshasa, ba maman balobi, ba papa na balobité. Ba papa na balobité na lina préféré siko tout ça no mosala na Nzambe, to yo ka avi ya mosala na Nzambe parce que oyo alingi abala azali bongo mosali na Nzambe, ye akomona yango ndenge nini. Maman Eugénie abi pona c'est pas un problème. Ce qui moi si akufi to mobali akufi aussi okundie osali pierre tombal okokina yo kobala pona souci wana et yate voilà ça langage que yi na tunie ce ko talaki moi si to mama ya mama blanche ba moi na ngaba ndengo za problème ya bien problème te kasi to kena deuxième volet to tunie soki ka sozalaki mama ya moi si oyo alinga bala mobali akufi moi ça fait qu'à 3 mois okonima wala zongi mutu voilà to yambi pona bino mosali na Nzambe le général prophète tia mosali na Nzambe po makambo eko eli bango akoyebisa biso ya amoni yango ndenge nini général tia mbote na yo mbote papa. Voilà, to lingi opesa biso avis na yo par rapport ya polémique oyo zali ko salama pour ya moko ya bino basali na Nzambe à la personne de pasteur Marcelo Tunasi mama blanche auti okufa pas même 6 mois mais to yo ki ndike akomi na ba intention déjà ya kobala yo eta mosali na Nzambe yebisa biso soki molonga ya kufi mwasi to mobali mais to na kaya mwasi mutakufi mama blanche soki pasteur Marcelo abali na ye na moins de 6 mois. Et ça n'a pas de problème, tu es likama. Vraiment, Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambola pour la 6 euros yo. Problème est que, c'est normal. Premièrement, tout ça va bantou. Et puis, tout ça on a biso, bato mwendo, Congo, Congolais. Tout le monde, tout ce qu'on a dans la Kamba Bible, tout ça on a Kibomoto. Moi si oyo bozala ki na yenda komoko. Oyo chaque fois to bande koyoka na lingaka ye j'aime ma femme tout ça okomisie na bandenge nyonso tout
ko se référer na couple na bango parce que baye ke baza couple o balingani baza couple moko modèle. Mais moi si akufi yo et ça lit pas même 2 mois, pas même 3 mois. Na petit ceux qui dit 3 mois et koki. 3 mois, 3e mois en modo kende. 3 mois na ni koki te. Et ça passe koyoka moto akufeli mwasi o esali nanu 3 mois te aloba que akoki na epe ko bala poye akangama na célibataire. Eza pasi pesa soni pona biso basali ya nzambe. Ce que bimaki atana monoko ya mopagano ça allait être mieux. Mais quand ça sort comme ça na monoko ya moto na nzambe to o tant tozolo ba moto na nzambe to bibiso nyonso tout kazana ba fruit de l'esprit. Azana amour, azana bonté, patience, bénignité, fidélité, tokomona ngote. Tokomona eko sala mabongo te. Ce qui est ata mopagano, je suis pas sûr qu'ata mopagano ngo akufeli mwasi na ye o aboteli bana. Ne fils kata na respect ya bana na yo. Tu ne peux pas faire des choses pareilles. Et babiloko aboye ekoki ko salama au moins. Soki tango mwasi na azalaki en vie, déjà ozalaki na mwasi mususu. Ozalaki ko vivre na ye. Waliza na limite que moi c'est autre kufa mbala moko au proposer moi si mususu linyo bala. Ça montre qu'il y avait déjà malgré tout nyoso to babande ko lobana biso bazola ki sabiso na ba culte na ba TV ezaki na makamususu ezaki caché na c'est déjà babande ko salama. Parce que ceux qui ezaki kazala na moi si mususu déjà o azalaki na ye dalinga a remplacer mbala moko na place à moi si na ye. Bon on a ba ebisa biso. Mais ce qui est ça que moi c'est akufi azulu kandazo moi si mususu wana eza normal te lokola ba Kristo lokola batu et na respect ya bana na ye et loko ezokamwisa ngai mama o bango nyoso babande ko benga mama pasteur église mobimba mama o bango nyoso tu baleli nga na mona batu o aboyi kolala na ndako na ye alingi ala kaka na église pour mama pasteur na bango akufi mama wana bango nyoso balingaki. Mais papa yo sabino mama sali pas même 3 mois na mabele ke na koki pe kozwa mama mususu bino bo beteli mabo. Abeti mabo ko église sepeli. Honte à vous. Allez-y. Et ça son et lelo o ko remarquer papa nanga nazomona la plupart ya batu pe o bazo mema la bazo kotisa basali ya nzambe mingi na libulu les appelle bana na nzambe. Eza mingi ba chrétien parce que eloko bongo ndenge biso toyebeli makambo ya nzambe bakoki kofandisa ye na suka ya prière parce que quand tu es un homme de Dieu avant de parler il faut réfléchir okoki jamais kotelema liboso ya bato obanda oloba kaka o nyonso eyeli yo na mutu te na bato ozokamba wana bapapa bazali bamama bazali bato wana bango age moko bazali bana bazali baleki bazali et puis toi toyebi ke oza na molimo mosantu. Il faut molimo mosantu akamba yo na nini oyo koki koloba pe na nini oyo koki koloba te. Ce que muto komi koloba o ka kezelo na mutu c'est que tu ne plus conduit par le Saint-Esprit. Et aux appels na mawate na respecter ya bato bazali boso na yo parce que na kamwa ki moi je croyais que bato bako fanda kimia bato bako lela bato bako yoka mawa ponga soki mama o nga kufi après 1 mois 2 mois 3 mois na yoki papa na nga ju mama mususu atie na ndaku na komona ke papa wana lingaki mama na ngate et puis papa wana a honorer mémoire ya mama na ngate to yoka na été. Donc kamo ezo salama eza malamu te papa fils eza vraiment malamu te. Voilà, merci beaucoup le prophète général Tiati pour l'intervention na yo hein. Oui, merci. Voilà, je rappelle que c'était le général Tia, la force de parole, puissance de la parole de Dieu, général Tia depuis Kinshasa. Donc, na Canada. Voilà, donc na Canada, nous tendons petit à petit vers la fin. Donc, na Canada, et pas il y a papa Aimé Samba. Papa Aimé Samba na Canada, il est à Moniboni en ce qui concerne vague Oyo, na évité de Nini. Makanisi Oyo, pasteur Marcelo Alingia Bala, pas même 3 mois, il y a décès, il y a pas même 3 mois, il y a décès, ya maman Blanche Tunasi, y est Alingi Abala. Donc il na Canada et pas toji papa Aimé Samba. Papa Aimé Samba na Canada mbote na yo. Mbote Ndeko Fiston Pelende. Voilà, lecture na yo ezali nini par rapport ya ma autre yoki sur seulement si pasteur Marcelo Tunasi
mobali ya Mama Blanche ya kala soko alinga bala moi ça kufi na ye bon Mama Blanche ça kufi akena déjà y a pas de souci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il peut se remarier na temps oyo et ça un problème te pour na yo. En réalité, kola pambola yo d'abord la pambola wande konyo so baza olanda biso na tango pe ba olanda biso na tango asima. Problème il y a remariage Zali Likambo ya pasteur Marcelo T. Problème il y a remariage ce qui tolandi yango de manière strictement spirituelle. Tokomona que ma commis et lobi ndenge ucholo ba wana kola lobi n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Wana la ide bandeli avant Nzambe asa et la mobali mo sunginae. Mais si koyo ce tobito anda ma commis oyo bato ba banda etonga baloba na biso na kati ya ma commis. Okomona que makamumi bale zali na sima ya liwa ya sotango to sangani papa na mama makambo mibale roya na sima ya liwa ya moko na biso soit moko bobala kufi soit bobala kufi makambo mibale wana ezali ya kosala nini ya kosala matanga o to bengi le deuil et puis ya mibale ezali ya ko vivre moment oyo babengi le veuvage, c'est-à-dire qui bonzemba après liwa ya moninga. Avant mutuazo décision ya yeko bala aolekisa wa mungo bangonga mibale wana. Alors bangonga mibale wana bibliquement parlant, ba pesi biso tenté, il y a pas un échéancier que ceux qui ont koufeli molonga ni na to moninga na ko vivre ensemble. Il faut observer 1 mois, 2 mois, 3 mois ou une année, 2 ans avant pour bala les sous. Ba pesi biso ngonga wana te, autre faut observer. Selon biso, ba tumwindu et particulièrement ba Zaïrois congolais tokanisaka que mutu soka kufeli il faut observer ngonga moko ya mulai pona ya ko bala sima pour démontrer bolingo ya zaki nango et pas ya molonga ni na ou bien pona ko démontrer na batu sentiment moko je ne sais pas moi de désinvolture ou bien on a évité mais donc, allons-y rapidement. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. N'engue pasteur Tunasi aligné à Balanaye, Mama Blanche est partie. C'est pas mauvais, hein? Ndeko Marcelo a eu une décision qui a aligné à Balanaye. D'abord, un peu si ce date de mariage était, mais à son intention, je ne trouve aucun mal que y ait une décision qui est abala parce que tu es bien le sur les kakati à Moutou n'a été, puis tu es bien le sur les kakati à Bomo il a été. À quoi il faut subir pression moko boy côté familial, à quoi il faut subir pression moko boy côté bandeko moko ya ba 23, 24, 25 ans ou ba ya kanetonga c'est comme ça habituellement. Donc, il y a ceci. Ceux qui ont grand frère, topé, petit frère, topé, tout ça, papa, il y a Maman Blanche. Et que Maman Blanche, moi, on a Koufi, et que Sika Boklo, là, yo, Alinga Bala, et vous avez un problème, hein, attends, eux. Pour Nangaï, ceux qui, moi, Nangaï, Azaïko, vivent dans mon bali, dans Libala. Et que celle qui a kolo bengi ndenge lobi nanga wana ata semaine elandi mobile eso alingi bala na ko interférer na katite. Ah OK. Et bon sika bo soki moi si o balingi bala moi Maman Blanche a koufi déjà. Est-ce que moi si entre parenthèses si seulement si balingi bala so ki papa ya moi si wana o ya linga bala obi ke moi na linga bala mobile oyo moi si na utu okufa ça fait à peu près 2 mois. Et vous avez un problème, au Gozamon Alibala facilement?
Ouais, voilà. Au moins, le problème est ça, on a siko, la deuxième question, tuninga, et ça, lokola, mutazo bala sika. Wana ça, mutazo bala sika. On doit se poser des questions pour la tolukato yeba. Muto ya uto kufe la mwasi kuna. A kufe li mwasi dans quelles conditions? Ni nyangwele kaki. Non, mais que ça soit condition, le papa Samba, obino, soki, moi, no akufi à moi si mon bal na ko bal après une semaine à Bali, il y a pas un problème et ça ma condition té wala obi problème et moi mon clone là ko bal là tout nyom tout na siko et ça la peut tic tac siko yo sali papa ya jeune fille oyo bali ba bala ye et pas mo bal oyo moi na ye alingi moi c'est na uti ko kufa parce que obi soki boklo linga bala ya problème té siko soki osala papa siko ya fille oyo ba bala pa mo bali oyo abungsi moi c'est na ye voilà des problème pour na yo. On a un problème pour l'angaïté. Parce que moi si à Koufi, mobile à Tikali, ou bien mobile à Koufi, moi si à Tikali, c'est-à-dire que les deux dans le couple, les deux conjoints, Moko Nabango à Tiki Moninga. Or, la Bible nous dit que l'homme et la femme sont liés de leur vivant. À partir du moment où Moko Nabango a Koufi, le restant, Aza libre à se remarier. Et le temps ne nous est pas imparti, ne nous est pas donné que Moutakobal à 2 heures, bien à 3 heures, bien à 2 jours, dans une semaine. Pour et c'est pas un problème. Moi, la loi Alinga Bala Mobali Oyo, moi, ça fait 2 mois. Au consonant, mon Alibala, pas de problème. Hein? Mais parce que Aza libre, non? Voilà, merci beaucoup. Tant déjà ça couffe les kuna. Aza déjà libre, alinga komba le pai boy. Et ça problème té, ce qui et ça que vous appelez à moi respect à famille à moi si wana té, vous appelez à moi respect peut-être il y a ma fidélité, respect il y a ban oyo basala ndako wana té à moi que ça va bota ki ba boti ban à moi respect wana ezalité. Voilà. Problème, il y a respect na kati wana ezate. La difficulté est qu'on se présenter à niveau il y a bana ceux qui oya kufi atiki bana lokola kati wana ngosikoyo. La difficulté zali il y a acceptation il y a bana wana par rapport à nouvelle maman o bango bakozwa ou bien un nouveau papa o bango bakozwa. Mais tango bana ceux qui bana baza d'accord parce que la grande complication difficulté et que à niveau ya bana okuta mwana moko ya mwasi na kati ya famille wana lingi ko sentir présence ya maman ya sikate ou bien garçon moko na famille wana lingi ko sentir présence ya papa ya sikate. Donc ça ba complication okuta niveau ya bana adaptation réadaptation na bango ya onde ko jouer mais sinon na niveau ya muto ya kufeli ya lingi bala ko poser nango problème ya gravité peut-être pour la biso na ki mutu mwindu. Merci beaucoup, Papa Samba, pour votre intervention. Hein. Voilà, je rappelle que Papa Samba est au Canada. Intervention aïe, Yangoana. Voilà. Tokozwa Nkumu. Sika boye soki aza disponible pourquoi tu reçois Nkumu Manzambi Teo parce que Nkumu Manzambi Teo alekaka awa apesaka biso ba symptômes batu ebele bandimaka yango te ngape kutu ndimaki yango te mais à ma grande surprise na moni le kola elingi ebanda kokokisama. Est-ce que c'est vrai? Parce que Pasteur Marcelo a connu Koloba, Molimo célibataire, consort, mais peut-être intention à ça peut y on ne sait pas, mais na ça na mois de 3 mituna ya kutuna un coup manzambitio na ebité ce qu'on a disponible si parce que yé ce qu'on a disponible à un bacamamo téléphone ce qu'on a embatté, cela veut dire que moi disponibilité exalité or c'était important pour la coup manzambitio. A expliqué biso pour la dire parce que je cite tu as répété ma au coup manzambi tu as le baka boye au moment makamo ndenge ke boye pasteur onde bozomo na boye oyo mwasi na ya kufi boye kala mingi te bokoyoka abali coup manzambi tu as le bagini bokoyoka kala mingi te pasteur wana abali et puis soki abali mwasi yango akoumela souté akokufa. Qu'est-ce que coup manzambi teyo a voulu nous dire dans tout ça? Nayambi pour la bino coup manzambi teyo descendant ya Fulusi Kimbangu.
Tata Manzambi, mbote na yo. Mbote papa Dete Lokole, bon s'excuser par rapport à esika na kutami makelele en plein fleuve makelele, na l'église pemeni pas de problème, na pesi balandinios o bazo pesa radio Lokole mbote, oyo nyonso bazo pesa confiance na oyo babikisami na nzela ya radio Lokole. Lelo bozo mona oyo monkumu te yo Manzambi alobaki yango ekomi kosala makio na ya basi na banda lobaki yango pas même un mois 2 mois bokomona bato oyo bamonaki ya mawa bakoma na esengo na nzela mosusu na pesi bino mbote. Voilà, kuma Nzambi te yo yango je crois to bengeli pe bandeko ebele baza na kozela o expliquer tangu to yambaka yo à l'époque oyo ça fait 1 mois et demi hein to 2 mois tangu mama Blanche tuna 6 mois si ya pasteur Marcelo akufaki yo lobaki liwana ezali liwa normal te mais pona na l'accès ya liwa normal te boko yo kakala mingi te ye mobali akobala soki mobali ya bali moi je rappelle akoumela te akokufa. À part ça, on peut dire exemple kutu ya musicien moko boye ya bala kabasi bakufaka. Ku Manzambi te yo. Olingaki olobela biso nini? Merci na balandi nyonso oyo bopesaka confiance na kumu te yo Manzambi lelo oyo batu babiki na nzela ya nkumu ba félicitations nyonso na bambote na moni pe batu bazalaki bapesi bakado na part ya musala ya nkumu te yo mono kati kisalukia bankaka bamvene ngangu ya lengo ye mfumu kimbangu nzila ya wonso ya mianzi ya wonso na lobaki bien na banza bandeko oyo babomba kama babomba ki ba video neza soki bokoti na ba lien wana bokomona yango lelo bozomona ndeko mususu po ozwa spiritualité ya makasi po sala ba full model na banza bozomona ba théâtre ya ba pasteur oyo bango bazosala bokopesa kumu rezo ezalaki kumu azolobela bango pona ni nazo pesa poso moyindo mayele ya kolanda nzela ya kolanda na oyo nzela ya kolanda te na banza bomondi oyo lelo na lobi bokoyoka ndeko Kingandi pase Kingandi azongi na li ya kobala boko mona puissance mususu ekoya kati na nzela na bango oyo lelo babi bandeko mususu basali bakufeli plus de 5 basi babalaka boye bakatina tezalaka boye lelo ozwi mwasi o sacrifier na liwa oza normal te okozwa puissance moko ti kati ya liwa na yo puissance wana e kata na kate ekozala toujours okoresi badon okomona na puissance na bamindele bakoya kosala bakampagne nzela moko na yo. C'est ça la réponse. Ah. Donc est-ce que moi si akera ofele bo ça veut dire que liwana ezalaki ya solote ndenge bade ko kumisa moi si ndenge wana doki ezalaki préparation pour la moi si akende est-ce que moi si wana go bimela na chair kuna te est-ce que mariage wana ko sala mapene ya solo Merci ndeko Lokole na banza na oyo nyonso oyo sengami ya koloba lelo bandeko soki makelele koti ekozala problème te mais nazopesa bandeko nyonso bazalaka na bokebi na bobangi lelo soki tozomona pasi lelo bandeko ebele bakosami na bapaster ozomona bateatre ya de paster mosusu okende kozwa mutu moko songolo asalaka théâtre akumbaka moto asalaka boye lelo ozwi apesa témoignage yango monike pasteur Denis Lesi alobaka terme oyo ezalaki to banaki kobengaka makiona yango bato banaki koyebaka évolution makiona te elingi koloba nini yo lelo za musali ya Nzambe soi-disant lelo mwasi akoma kokabola bambongo na bato lelo kende kosala don na bato bazana bopito na bato yo basali ba accident ezo kabolango na bandimi kaka oyo sana bango elingi kolakisa opesi un certain temps baye ba retourner bazu yango pona ko troubler mémoire ya bato mais ozana droitier ya musala te kuma Nzambi kuma na ina tuna question moko boyelinga na mutu to ute kotala awa conflit moko opposaki mademoiselle Ntumba na pasteur Walesa biso tanga na biso kombo un certain monsieur Nga abaki azanganga
ayaki ko témoigner que apesa batu kisi consort yo tali mutu ya spiritualité est-ce que mutu wana ayaki ko témoigner na église ya pasteur wale. Merci ndeko lokole pour la bandiminyo so balandi nyonso ba pesi confiance na kumu azali nganga te kevedi nganga tozaka na nganga ya nzambe oyo tobenga maka toza na bankumu toza na ba pasteur toza na ba chef coutumier na banza lelo toko glisser toko lobeloko wana azali nganga te lelo ero mibengi nganga soit disant mibengi nkumu faut en expérience na patience ya eloko oyo esengami ya kati lelo ndeko lokole toyebani te ezopesa ba témoignage na makambo oyo batu lelo basalaki ba 10 ans babota te mwasi akoboti na mibali 5 ete lobaki ezalaka malade lelo mutu asalaki tan ebele lupango teka mateteka lelo nazopesa bino po émission oyo eza kozongisa bato na mémoire. Oui papa lokole avec beaucoup de confiance beaucoup de respect kutu na yambia azala en pleine kit na bando zoka makelela kit loba yango monique musala toza na banorme nango bakoboya mutu te oyo azosala musala na nzela oyo esengami lelo mfumu wa beto kimbangu wafu vasika fwa sika sisa batekolo bani bana bayani ndeti bakoliti oyo bakosunga poso moyindo po ekoka kozwa valeur ekoka koyeba kati ya kosalisa ndeko na biso oyo aza na kati ya pasi lelo aza na problème moko mutu azwa mbongo azoninga kozongisa mbongo na yo te ozoteka eloko evansaka te atosali commerce baninga musu ezoteka zoteka mate kumu te manzambi sika kusadisa poyani bavene ngangu kwa mfumu eto kimbangu mama kimpavita plus 243 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013. Voilà, comment ça biteyo tokuté komona batielaki ministre ya justice mwana mboka Constantin Mutamba poison na bureau un peu par-ci par-là bazoko sepelate ndenge azoko linga kozon ça va comme norme bino kuna bankulu est-ce que spiritualité na ye ezali mukie bobo ndenge nini est-ce ça important pour mboka na biso ya solo to ndenge nini et puis sora batwana Ok, merci ndeko lokole pour la confiance. Oyo bakoko bapesi biso ndeko oyo azana capacité ya ko rendre justice na biso malamu, mais c'est l'excellence papa Mutamba oyo vraiment bakoko bapesi puissance nyonso. Oyo nyonso basadere basa éliminer eza na eloko moko ekoko sala mate par rapport aza ya bakoko pona kosunga mokonzi mboka era lobaki justice eza malade bapesi biso ntumwa mutu oyo mayele karma ya kotambusa nzela oyo batu baza nango besoin ye wana pona boko mona effet moko oyo bakoko basepeli te kati na eloko esalami kaka na entourage kaka na batu oyo baza pembeni na ye topesi 90 jours okomona bainsandi mosusu batu bakobima na mpoasa oyo bazalaki kati ya kosala mabe ye ekosongisa justice na biso na makambo nyonso na banorme. Excellence Constant Mutamba. Voilà, merci Tozoko Banasuka Kumanza Miteo Sikaboye lobela biso sur ma maladie Oyo Okobikisa et puis la malbaro ya suka. Merci de balandinyo so bazala kati na kozala oui bakoyoka mwa makelele mais za problème te na match oyo ya Congo ezobeta mana makelele oyo eza oyo eza sur place kati ya koyeba nyonso ya kosala lelo bandeko nyonso oyo baza na problème oyo etangami ya eloko oyo ezosala epasi kobenga nkumu teyo manzambi ezalaka eloko ya koyoka soni te en plus eloko oyo eza na bobangi te lelo eza na problème mwana moko abotama après quelque temps 2 à 3 ans aloba te akoka kubimisa voix te voix eza craché na eloko carrément na kosala musala oyo na yokena banorme lelo ndeko lokole nayebisaka bino chaque fois mutu azwi quelque chose ya kopesa na ndeko lokole soki aza nango apesa po kozwanga ya bato mosusu babenganga bazwaka ngai te oza na problème okobenga
kozala mobangi te nyonso oyo elobami te okozala na temps ya koloba yango lelo ndeko nyonso oyo basali inclin na eloko ke lelo tozwi mokonzi oyo azolanda banorme ya justice mpo tokoka kozwa mpe temps ndeti bamboka mosusu ndenge ezalaka na justice oyo nyonso ayebi azalaki complicité na liwa na ye bien lelo eloko moko esalama mpa na ye mabe ase mettre d'accord aza na problème na bankulu na bakoko na bankumu na bakutime nyonso moto akosepana eloko wana aza te tika tambusa mboka mpo te biso nyonso toza na bobangi na bokebi ya kolanda justice napesi balandi nyonso mbote oyo bapesi confiance na nkumu Théo Manzambi. Voilà. Merci beaucoup. Wazaki Nkumu Manzambi Théo nalingaki tosilisa bongo na intervention ya Nkumu Manzambi Théo pona ye mutu ayebisaki biso awa bokomona pomona ke liwa ya mama Blanche ezalaki normal te kala mingi te ye mobali na ye akobala e biso ka bali mwasi wana kokufa yaya mwasi bokatile partout abotindela ye kota la radio lokole komona ba seri wana kuma lobaka yango déjà. Est-ce que mariage oyo ezalaki intention kaka ya malobaka ya pamba ya pasteur Marcelo to ezalaki réalité tala kutseki tala kumamba soki pe libala ngo salami mwasi oyo akokufa lususu lokola basi ya l'autre la bakufaka tala kutseki tala kumamba yo mutota la biso ya soki ozali lisolo ya kopesa benga biso opia lisolo na yo soki ozwi biso te komitungisa te tikela biso audio tokoyoka audio na yo tokobenga yo si seulement so to bengi yo te tokobeta lisolo kaka ndenge olingi tobeta yango. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo